comprendre qu'on soit bambongo cagnon tu vois pas ça bambongo bon ça la boue c'est tout monde comment comme si on est exploitation de l'homme par l'homme comment il y a zo salate comment boye si comme neti maman la chose zolela ngana zana UK awa 500 livres et ça salaire ya mutu pendant 2 semaines faut bêta 2 semaines pour nous soit 500 ou quoi taper 3 semaines pour nous gagner 500 mais il y a zo pesa chaque mois et pas il y a mamboli na tabino moko biloko bon ce que bando pesa so kanda ce que biso tolobi pour na sikoyo mama Sylvia bima biso photo kota photo attaquer ye donc to attaquer a au moins que to commissaire na suka arobima na la Chine on comprend ndenge ça qui politique to salaka mama kongo tanga bandi yango ngana koti to attaquer ye donc to attaquer ye boye a résister aye ko bima tu crois jour à bima qui ngana zaki qui dit ba mama kongo sko a récupérer ye para moko nani tribunal azaki mwana na nganda Poni na komo bima double bande bokanga micro s'il vous plaît bokanga ba micro na bino bo mata na bandi e ba nozongela ngai volume wana banda ko enregistrer biso siko bande konanga tribunal azaki mwana nanga kacha ndako ake déjà ake kolela nga avant c'est pas maman Sylvie et non on a quitté wa limbisa maman la danoise pe na 5 pardon oui qu'est-ce qu'on a erreur yo ba maman akei yake kolela nga avance kuna lobi bolimbisa pe mama la danoise boye azongeli nga lobi mama la danoise kuna mama na biso abimi dans la Chine vous comprenez biso ce que tu vas ko attaquer abima parce que tu me dis comment esika ngo eza normal te comment na état na e bala non biso tu vas dire ko loba oza non état normal tu vas dire bon nzamba limbisa biso tu vas dire ko finga état na e to bi mais oza na état normal comment yom to oza na état boza boye comment ozokende azozwa ba train bandi ko ngana memaka train na yebi ndeni to bande ko nyoko mana batu lokwa ba mama Sylvie photo bimisa lift amata baya ko zoye na gare comment yazolongwa na Allemagne kuna asombi ba masanga biloko azokende olie Karina kende na Allemagne bia tinda ba chinois zo bazana mikanda bokende ko yamba mama Sylvie na gare boye non mama Sylvie ko longwa na ndenge na ye ti na Belgique biso to non sepela nango te yango to kotela ki STC lelo fa la vérité vous comprenez pona pima mais yeba on ko comprendre ye pas zo attaquer biso mama Sylvie za munoko pe ataka biso pe toza ko kende ka jour abimi to ye ko embrasser to komi côté na ko to moni siko komi na kimia vous comprenez na ça si je me pe a comprendre biso to ataka ke lisu te banda abima to ataka ka ete to koma ko to mutu na ye moto bengani moto salibo parce que soki mutu pas okene na place ata mwana na yo azokene na libulu sikoyo azolingo comprendre te oyebi pe ko tindele même ba kulu no lobi ke boboma ete bobimile na butu bo grimacer ye abanga pona kende su ba discothèque te ba parents musu ba salango ba kulu na pe ba koya yo to so beta yo ozokende wapi kimi lobi mama na ngalo baka na bima te taka ba kuluna nzoka yo moto tindeli ye bango ba lengisa pona bimaka lisute mwana pa komi nde to salaka mama Sylvie boko yango na ngeka na expliquer bino mais tango abimaki en tout cas mama Sylvie ko to bandi ko bondela abando bimisa ko ba vérité ni nezalaka kuna est-ce que ezalaka kindoki ezalaka kisi bokangama eza nini pona to mona ngote mama 500 livres chaque mois siko mbongo wana o bande ko pesa na yebite asomba ba immeuble asomba bandako asala ko nini mais c'est honorable c'était beaucoup d'argent siko asala na nini bambongo na bino kenda wa téléphone ezokufa bozo tshela ngani cadeau. Alors, c'était ça vraiment na expliquer bino à cœur ouvert maman Sylvie pa ye bango lelo bitu na biso ezalaka nini to bande ko attaquer parce que to lingaka zala kuna te parce que to bande ko mona ngweza normal te ye olia sala mbongo na ye na ndenga za handicap asunga ta bande ko ne musu ya handicap bien bana na ye au contraire to bande ko lingaka yende mamboli na nde a aider maman Sylvie mais pas le contraire donc bitu na biso ezaka wana na mama Kongo yango metango abimaki to embrassa ye to vanda na ye ti lelo soute voilà et 500 livres maman danoise obi ça passe maman danoise ah là là bonsoir 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 tata Awa bonsoir Delphine n'oublie pas demain c'est la Saint-Valentin
Eh, Hein? Ouais. Mamie, je sais pas si je l'appelle mamie par rapport à son âge ou tata Sylvie. Moi, j'aurais simplement une question pour tata Sylvie. C'est maman, hein. C'est maman? Ah d'accord. Maman Sylvie, moi j'aurais simplement une question, c'est vraiment pas en mal, hein. Je veux savoir pourquoi donner une telle somme à une personne, je sais pas, c'est pas ta famille. C'est ça que j'arrive, moi personnellement, c'est ça, j'ai vraiment du mal à comprendre. Pourquoi donner une telle somme à une personne quotidiennement, tous les mois, pendant je ne sais combien de temps? Pourquoi? Maman Sylvie, maman Nabiso, oya lobi, yango kabanda ko pesa 500. On dit en général. On dit pas que yoka. Maman ya oya wuti azo loba na téléphone. Abia bande ko pesa 500 livres chaque mois. Ngana yoki on na matoni. Yote, tolobi mama ya nini ya Maman Anna. Maman Anna. Non, tata, maman Sylvie, maman Sylvie, c'est une question question générale. Parce que toi aussi, tu faisais des trucs pour oui. la Et puis, on va aller cotiser pour n'a pas payé voilà, ça. Pourquoi? Voilà, c'est ça la question en général, c'est pourquoi faire autant pour... Voilà, moi la question c'est pourquoi faire autant pour une étrangère que, bon, c'est pas ta famille, c'est pas ton sang. Pour... Ah, ça c'est quoi ça? Envoûtement, ça c'est l'envoûtement. Mais selon toi, c'est quoi? Selon toi, c'est normal? Selon toi? Si yenda le baba ndoko pesa 500 livres chaque mois. Bozo mona 500 livres exemple ngana vandi na UK. Ezang bongo ebele na ngakunde na minute osoko kabeli ngata 100 livres. Comme il dit nga siko téléphone ezate kadi ezate mais bien on peut ça à 500. Bonsoir mesdames. Omoni camarade na ote. Armstrong, bonsoir. Oh bien. Bonsoir mesdames, bonsoir mes tatas. Nangana posé question. Oui, nangana posé question. Moi on avait que vous olobela sous les camarades. Nangana yeba. Quand parce que toi jeune mais deux fois total à ma parce que ça nous dépasse au fait. Moi je voulais savoir quand Karine s'est mariée, pourquoi il n'y a jamais eu de photos elle, monsieur, madame et leur bébé? Elle n'a pas vu le bébé toute la journée. Elle était bébé, hein, la petite. Et le lendemain aussi, ils ont fait la fête à la maison, mais on n'a jamais vu le bébé. Ça me trotte, ça fait plus de 2 ans dans ma tête, je n'ai jamais compté. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ça? Moi, je vais te dire ceci. À cette époque-là, Karine a dit ça qui n'a nous bébé n'a été exposé parce que c'était bébé à risque que tout le monde attendait. Bébé à risque, excusez-moi madame, mais bébé à risque, on pouvait rester même dans une chambre et prendre une belle photo de famille. Je ne comprends pas. Et la petite est restée seule. Un bébé qui reste seul, qui ne voit pas sa maman toute la journée. Et le lendemain, ils ont continué la fête. Ils n'ont jamais vu. Personne n'a jamais vu le bébé. Le bébé était où? Sa mère, elle était à la fête, toute la famille. Mais l'enfant était où? Mais il était là, moi je l'ai vu. Moi, personne n'a dit Henrietta. À la veille, il y a fait Wana. Le bébé était à côté de Karine. Parce que moi, j'avais parlé avec Karine la veille. Qui bébé, Azako ronflé, en tout cas, le bébé était aussi malade à cette époque-là. Elle est restée où alors pendant 2 jours? Parce qu'il y avait toute la famille. Alors, c'est pas grave. Bonne soirée. Un jour, je trouverai. Oui, on vous en réponse. Ouais, mais. Ok, vous avez raison. Allô.
Allô, Allô. ma chérie. Oui, bonsoir les mamans. Bonsoir tata awa. Bonsoir, maman. Nalandaka oka kamena matika même ngana landaka vraiment makambo ya mwana mwasi oteme toko tsango kapo makambo vraiment modèle ezokendele. Papa simingi. Nani mama Sylvie na sepeli su komuna mama Sylvie nalandaka pe mama Sylvie moi mingi. Mama Sylvie c'est ameno ya ozawa la kikongole wana zaki soni zaki ni futumuka sutumuka. Ozalaka na moi langage mozala kulo. Soki futumuka soki peni na ebite. Bon bref eza donc akuseka moke. Mama Sylvie aza makambo bela koloba me bo pesa yetan akoloba malembe mais ngana sepela ndi mama Sylvie abima nalandaka pe mama la danoise pe mingi na sepela pe ndi mama la danoise alobi ezalaka pe stratégie ya kobimisa pe mama Sylvie na kati ya boumbu wana na ngene révélé bino kamo eloko moke na okitana nga na papa zala lezi nalandaka penza mwana mwasi yango te po nalinga penza makambo na ye te nga naza omona nkaka ezalaka penza eloko moko ya molili mpona ke bakota na groupe moko bapesaka motu mbongo asalaka mosala te retour ezalaka te afingaka bango bamama mikolo koleka ye afingaka bango azalaka na respect ya motu te ngai ezalaka kolekelanga mais spirituellement nde mama ladona azalobi ezalaka vraiment molili mpona nakita moke nalobi nayesa bino kaka mwa révélation moke bo remarke ye mwana mwasi wana azalaka na kati ya live mukolo edingwe akufaka ayebaka te ke edingwe akufi bapesaka ye message en plein live azalaka kosala live na ye bayebisi ke mami nayebaka te mami yango bobengaka ya mama na bino ya donc nayebaka te oyebi ke ngai eloko oyo ezali mami wata bakati mami wata te biso bamama mikolo boye te mami wata bakati mami voilà yaya biso bamama mikolo boye tobota bana bakola babala baboti biso towana bakoko donc mwana moko wa mwasi afandi kaka na kiti kaka ndenge afandaka na pyjama banda ntongo tibutu soki asukolaka te tibutu soki asukolaka toyebi te bofandi kaka mami oyebi kenge eloko wana elekelaka nga na bime oyo soki otala yango spirituellement mabake mosala molili ezali bo mpona katanaka entre parenthèse bapesaka ye message en plein life aosala life ke non edingo akufi bandeko na nga mwana mwasi alobi yaya bomonaka yango mwana mwasi alobi bozela nanu akataka life akiei donc na sûr nayebeli oni akende kosala te nayebeli okoni akende kobenga te mais eloko wana esalaka eloko mona live mwana mwasi wana akataka live abi bozela nanu angondima te kakufi parla na nini aloba nini omoni makambo nyonso ezoleka na se oyo soki mpenza oza mwana nzambe osambelaka solo mwana mwasi oyo aza na place oyo asimbaki omoni nde bamama bakomi kobima boye bato babandi kobima na bamama na babandi kobima bamama soki babandi kobima boye kala mingi te chine ekokufa bolokaka eloko nayebisi bino omoni na chine oyo ezokenda kokufa parce que bato basiko basala nini bafungoli sikoyo misu mama 500 livres eza lokola okendaka mosala otouche $600 chaque 2 semaines par mois oza na 1200 1500 ozwa 600 700 $800 bien livre bien euro opesa na mutu moko depuis aya soki 6 ans asintegra te asalaka eloko te asala formation te afandaka kaka na kiti na pyjama banda ntongo ti butu kolia lokola neti mbwa na kati ya réseaux sociaux non oui sikoyo lera ameki premier tour alali voilà deuxième tour era lobi bakepa era voilà lera bakepa era lobi botika ngai bozonga kuna kota Chantal voilà ngai nde bomoneli ngai lera balobi bazonga mpo bango balinga komikitisa te balingi alingi kaka mapeka Paulette alelera azongi deuxième tour ndenge aza wana zwi munduki amatita zwi munduki oui mwana mwasi oyo boyebisa ye akosenga bapardon akoya kosenga pardon te mama oyebi mwana wa mwasi afingi bato boni na kati ya réseaux sociaux
Vraiment. Na basi ya mabala na mibali ya mabala na bakutu batikala ta kota na vie na ye te na pesa kata mo exemple tala mutu lokwa neti mampata mwasi ya Weranson asala mwana mwasi onini mais mwana mwasi afinga mwana mwasi wana obikenga esalanga mai na miso na biseigneur qu'est-ce qui se passe elle a insulté tout le monde. kasi afinga mampata matama minene yango ezwi mwana na ye bokanga ba micro mama nani alinga tande pia biso bozoyo mama na bakombia voilà tokoteli réunion Bravo. Et belle époque. Merci beaucoup à Armstrong, moi Sambongo. Yanga ndeko Armstrong eyokani Eyokani yaya.
Eh? Association de Satan, hein? Bandoki. Nzambe. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Eh, ah, Nzambe. Mama Kongo aza na se awa mutu moko akita Mama Kongo amata. Mutu moko akita aza na se awa naotota ge aza na se awa aza na se awa. Mama Kongo senga demande s'il vous plaît senga demande. Merci botika no ba youtubers ba mata boyoka ba vérité. Eh. Ok, c'est bon, Mama Kongo amati, c'est bon. Seigneur. Mi etembo longwa. Awa ozala ba mama prophétesse omoni makambo. Mama Sylvie alimbisa ete ati kokosa biso. Tika la Mama Kongo pas à s'exprimer. Ma Sylvie, ma Sylvie, ma Sylvie.
Avant maman Merci, Congo Vito Tika mata, Congo Loba. yaya, boza to tuna na ndeko na biso, apesa biso, au total, aliaka est combien? S'il vous plaît. Yoka, ti, maman Sylvie Yoka. Yoka nde maman Anna Soloka, s'il te plaît. Ok. Maman Sylvie. Maman Sylvie, s'il te plaît. Tozo linga to yeba montant combien pesa kuna, s'il te plaît, à peu près. Eh? Maman, toi tu la maman Congo Loba, bon tu la maman Congo Loba. Ok, maman Sylvie, c'est bon, toi kana maman Congo Mati. Maman Sylvie, bon yoka, maman Sylvie to yoka. Ay, ma fashion na tomboki. Maman Sylvie to yoka mama Congo yebisa biso lisusu likambo pena ezosala biso somo qui se dingwe pena et poli. Nzambe vraiment merci penza nzamba za monene. Maman Congo s'il vous plaît la famille, s'il vous plaît, vous tapoter. Si vous tapotez, vous tapoter, vous kangi bino ba commentaire, vous tapoter s'il vous plaît. Bonjour la famille. Bonjour YouTube. Namoni la danoise, namoni Madame Pindi. Bonjour Maman Congo. Tribunal ici Kozali, mes respects namoni Maman Sylvie, Maman Anna Poutine. Yayokuna Sikoza. Ndeko awa nalandaka souvent na ba fenêtre ba analyse na yo. Mingi te parce que bato ba mataka chacun fait ce qu'il un peu veut. Mais naebi quand même que au sala ka moi banini. Namati po na bandeki comme ngana za muta musala butu ton na koti et l'axinga que la danoise aza quelque part. Na landela na la danoise aza parce que quand tu es ami avec quelqu'un sur TikTok, so mutango aza na live et signalaka. Nathalie R, Nabi R la danoise, Natala Nam. Donc ça fait quand même quelques minutes au na Hollanda bino. Bomoni makambo oyo ngana zaka détester na bato ebele o ba comprendre ngate mais musala na salaka bato na délivra isika baza ba mo bayebi bato lokola ba mama Anna ba remercier nga ya mingi. Bato oyo bato na délivra bango bayebi et puis ba remercier nga na zwakeloko na para mutute awa ngande nazawa motivation na ngeza mbongo te na se kontataka na salaire o nga na zwaka pa mundele so nazaka lokoso mbongo na nga na zwango peut-être na politique na makambo ya buzoba te bomoni makambo tombo ya kakolobelango ndeko nanga awa il faut kotiaka penza spiritualité makasi eza ba aventure te kotikaka n'importe qui amata te ayaka kopesa ba intervention epola makambo komba o biso to bunda ngo na musuni na molimo ezaka blague te awa. Je te jure la vérité awa nandenga mabete ozo comprendre awa te awa pona moni chaîne na yo page na yo eza rempli na ba chinois opesaka accès na mutu nyonso tu keba awa okozala attaquer oyo eza monde ya blague te omoni monde la chino eza tout un monde démoniaque nazo biso to bande ko kangama ba voix pona bimisa Mama Sylvie mode obozo mona fanja wa nazwa ba niveau nazo ya live me voix ezo bimate wana bato ba Mama Congo mela citron zwa miel mais naza maladi te
mais voix ezo bimate bomoni mama o bino bobake mama na sambelaka mama soki ya mutu na bino wana mama na atakanga na sorte nyonso naza na bato bakota ngala kendo senga seku na bandikape ya Congo Kinshasa pona funda mama Sylvie pona ya komba wana ona oloba no awa kozwango ba blague te na senga pitia mutu te na besoin pitia mutu te na funda po ngana bokola bandikape na kini ngana sala na bana handicapé mama Sylvie na mema ye mame na funda ye pa bato baza comme ye po abimesi kaza ngana ya danoise to benga na te to nini te ye moka ebise bino tout à l'heure to zaka neti na mwa ba idée ekendaka to ngana lancer ya danoise ye mais sans ko benga na téléphone eze loko mote que to check en place ngana check loko en place te ngana aka kombanga spirituellement mama Congo spirituellement ngana ye pona mama Sylvie ona souffra mama Sylvia nyokolanga ya kofinga na ba 7h du matin bazana organisation moko terrible bazana organisation omoni soki ezalaki eloko ya bénédiction bambongo nyonso batia mwa moso yango ozali kolo makasi koleka même nyankero na mbongo mais parce que eza monde à ténèbres ngana fanda mama moko abeng mwana moko abe ser moko abenganga babengisa mama na bango awayoka bien ona oloba po eza nayoka mama na nga nayoka mwana ndezo na fanda na ngai na yambaka telefone te nga so tuni bato ya réseaux sociaux so to benga mama Congo yambaka te nga yamba te nga po bato na nga babenga nga bakotaka na numéro na nga privé ya numéro ya réseaux sociaux na yambaka nga te po na nga mamba réseaux sociaux te na ye na lobi na ke numéro moko ezoko insister mona omona telefone bena beta yango kara na tia na silencieux to na moni numéro wana mama wana mutu asalake na lamuka na telema na kokota komba onga azala nango ti lelo envers moi mwasi wana na yamba po numéro ezo insister na moni mwa mama mwa azolelela nga na telefone mama Congo nzamba lakisi biso yo mtokoko aider biso Gabi en quoi je peux vous aider baye ko expliquer nga ke mama bango azali malade na Congo bazana papa na bango baza deya mikolo ba parents si bakola mama zaki gravement malade tant papa kufi batalike mama komi ko malade ya mama komo ya makasi moko azana Belgique moko mwana moko na France mwana France azali falansa a déclara mama asali ba démarche tout mama ye poto pas ba traitement tant mama ye bande ko bwana ba commentaire bolanda histoire au bien botia ba sentiment te po biso tout abata mabe mais botala siko organisation ya groupe oyo mama na mukolo ayebi réseaux sociaux te tangwa ye du fait que mwana kenda musala na bakoko akuti mwana na femme seule mwana est divorcé femme seule avec 4 enfants tango ya ye bana bakenda classe ya moko liboso mwa ba stage mwana mope musala mama tikala na ndako bakoko basali mama na bango téléphone po akotaka ba réseaux sociaux ndeti Facebook YouTube Alexa Katan azaki penda ba mama ndeti ya ba 65 ans ba biloko mwa bongo mama wana na kati ya internet ayeko sala connaissance ya esika ba mama Sylvie ba uta akoti na ayeko kota na groupe wana soki amfutuma nini abandi kolinga ndeko mwasi balingelake pourquoi to yebite wana etali bango mama na tanga ye ayaki malade bapesi mukanda bata malade na France azwaka mwa revenu mo bapesake tous les mois mama na mbongo nyonso tu ekendaka na groupe ba mama Sylvie Mode na otanga komba mama na te mama na za atiki ba koko na mususu na Kinshasa atiki bana na ye na Kinshasa akoma soki mbongo alete leki azui jeune fille na ye po ye yebite azui koko na ye liboso ya mwasi apesi ye carte na kendo benda mbongo azui numéro kombo ya muto bapesa ye na Bruxelles po bango bazana ba kombo ke pesa mbongo pa mutu boye koko na ye comme azana plus de 18 ans akenda kosalela mama na ye Western Union ekenda ka Belgique pa ya groupe ya ba mama Sylvie pa mukonji na bango mwa ba 600 so ba 800 moko ba futaka bango soki mbongo esili ye abengi mwana na ya Belgique ona ana besoin eloko boye
siko mwana oyo yesika fana na ndaku asombaka miliki te apesa bakoko eloko te. Muko mosusu ndeko ya Belgique abengi leki na ye ya France. Mais yo vivana mama, toyebi ke mama zwaka mbongo na fin du mois, mama tinda keloko na kini te, ofandaka na mama koma kosenga nga susu mbongo boye na boye. Leka bi mais je suis pas au courant, nga na simba kambongo mama te, mama yebi kokende moi magasin, kokende moi marche wenze, abeta moi tour na ye, asala moi connaissance na mama moi mukolo pe a pembeni, omonika ba 65 eza ba mama ba moi makasi. Mais yende po azaki na moi santé ya bien pensate. Malade. Voilà. Mais abimaka na ye aza ponga mama nga na 63 ans. Donc 65 ans mama nga salati lelo. Mama wana baleki bakomu kansake ndeko a Belgique akomu kansake ndeko na France aliaka mama ne mbongo. Mwana nakomo ben non nga na simba mbongo no te mama. Bandeko na kini nga nazo tinda. Mbongo no ezo kende wapi? Na banki kaka boye. Ti mu comme sous discussion mama na mwana. Mwana ya mama wana aekoba mama moi tout le temps quand il y a l'argent de mamie elle envoie l'argent en Belgique. Ah, comment ça mamie elle envoie l'argent en Belgique? Qui fait ça? Oh, c'est moi. Pesa nga ba kombo banini, azu banini. Mbongo ekendaka pa nani? Ba komi ya koswa na boye ba ko découvrir ke kendaka na groupe ya mkonzi ya ba mama Sylvie Mode. Ozana bakoko pesa keloko te, ochiki bana na Congo na bakoko pesa keloko te, yo muta maladi, mbongo ezokende na la Chine. Nyoso tout au point que soka tindi mbongo nyoso azoka sonya kosenga eloko na mwana ne oba na kati ya ndaku azobenga mwana wa Belgique. Nde sika babenga nga live wana ezana YouTube. Na ekoyeba mais c'est pas normal. Bana na babi mama Congo faut aider biso. Bake na secours ti na ba prière na niveau akin ba ekolesa bon ke mama na bino akoti na envoûtement. Nga na ebinde ba mona ka babiloko wana te po nga ekipe nga te. Nga na lobi ngai comme na ebi na nga mamondo wana te nga funa banaka kwa attaquer mama na bino po mama na bino asala abima. Il faut to akobimisa makamu nyoso elekaka ndenge nini. Façon nyoso tu ya agir ya la Chine mama wana mtapesa nga. Bana ne ba komotie pression. Pesa mama Congo elekaka ndenge nini. Abike bazana ba système ba carte. Il faut qu'on foute 100 € tous les mois. Bazana ba groupe, bana membre, bana autorité, babandi koloba, na oka mutu pasi nazo comprendre te. Donc, organisation. Bayela kabango ke, oh, Karina koti libala, mobala Karina zo voyager, faut botia mbongo, cotisation. Oh, il faut somba télé, cotisation. Mama na bandi ko bimisa nyoso, na bandi ko noter, ngabi, oh, eza secte. Oui. Oyo eza secte. Nde esika nga na banda komba na bango. Ngabi mais soki mama o azabwe baza combien na kati mama na binga na yebite nga na tinda kabwe mama na tous les mois. Na sabino mama ya maladie. Mwana na ya za femme seule avec 4 enfants. Mama na somba ata 1000 ki pa bakoko na ete et l'autre côté mbongo ekenda la Chine. Nde sika na ye. Bandeko nanga tona bando ya komba wana e alokola ba force moko ezokota na kati na yo poto zwaka bataki ba azana bato ebele azana ba dette envoûta bato ebele po obtenir contre bato wana eza blague te ba mama bota kaka mama ana bomone mwasi kitoko mama responsable metasi kazokweya baze belé ba mama bongo ezana mama moko kutazwa anniversaire na ye a seda place na la Chine basala basambla baza makasi na lokuta pende bomo na monde wana omona kaka yo fandi boye osala live boye so za makasi te awa bakoko to chinoise wu omona ba matelio 3-4 wana babandi oloba moi so na sali ba dégâts ebele biso toza parfaite te hein toza parfaite siko a réagissa kandenge nini azana façon moko ya ko réagir ayaka nanu atumboli batu apo ya zongi sima bino to bandi ko attaquer abimi victime. C'est comme ça que elle puise sa force. Au moins d'être na minute o mutu asimbi Henrietta azate asali stratégie abandi ayebisi batu ne ba bibisa ke batu bazo ko attaquer Henrietta poto bino boyoka mawa ke ba simba mwana na ye bokomisa ye victime.
so botai na page na biso muta fingi mwana na ye azate mutabi mabe ya mwana na ye azate bango moko ba fabriquer likambu ya Henrietta bakomi ke mama kongo ke funda babotola mwana na loba te ke nga na ofunda babotole mwana batie image na nga ke tolinga tosala mwana na mabe nga na okende ko se protéger na mbila. Vous comprendre? Donc eza ekiri moko awa fait attention. Je te dis la vérité. Baza batute. Eza stratégie na ye. Bino mo bomoni ke sorti na ye ezalaki ke aye a touché biso nyonso. Aye mwasi a pomba. Yende danger. Ye boye tout ça. Mais azongi aye amoni contre-attaque wane yaki makasi. Ye soko résister ye. Omoni but na ye. Tanga ye Paris. Angaka kolongola. Aotala nani okonja na Paris. Amoni ke Chantal Bola. Pour biso na neti ngana bango to na même domaine te. Ngana wela kistarmania te. Ngana zani te. Mutaza mutaba soirée za Chantal. Mutaza muta musique eza Chantal eza ngate. Ngana kenda na nga monde wana te. Ayaki koboto la Chantal territoire. Abandaki non na ba live bazo sangana po ye étudiant ayaki nanu koboto la Benita na TikTok. Abandaki nanu koboto la Benita couronne na ye na TikTok aye ko mama bata TikTok kutu na koloba te na ye nanu na Paris YouTube Paris YouTube abandi nanu kokota na ye abandi nanu kokota ba live po ya azana organisation ya tinda ka batu ba lembisa batu azana batu na ye bazana ba rôle ke yo koma amina ye banda ko lembisa Chantal azaki moi endormi. Mais la dernière minute, Chantal a se retrouvé habité. Et l'autre ezangate. Pourquoi? Et l'autre bikisi Chantal les appelle batune bazaka ba senti babité ba benda yo. Voilà. Omoni na vifo ko yo ke la kabato ba pembeni. Voilà. Tu komoni ke bato ba kamba oblo balangeza ya solo. Et l'autre eza bien pour na Chantal ayo ke la bakinga sa na suka ayo ke la batune. Ba santé ke ba eko bende makambu. Et puis à koki Paris te pour Paris eza pe na milimo. Ayaki conseille sa soirée na Paris pour et ça la plein atika combo et bêtier. Voilà. Ah mama Congo fongoli biso penza parce que oui. Ayaki azwa possession ya Paris que naya kosa la soirée et ko kota batu e belé batu ba kolobela soirée nanga après na ko tchalibaya na Paris aibite milimo e Paris pezali. Ici ka Paris banda tozala te ye pas zala te mais ba kolo soirée à Paris bazali et betaye asala fiasco soirée lobama te alata kitoko te sapatu mulai makambutu mabe kola ezoko diembela okola Laura Ingalls nani yango yana soirée Karina 50 €. Wana nani yango donc ça dit que ebetaki ye déjà loko wana mais bato balinga ba victimiser ye donc matata awa omoni monde ya Karine aza déjà mwana bazwa na mai. Je vais vous dire quelque chose. Donc ba préparer maman na ye na témoignage maman na ye makambo loba akana koloba ngote Saint-Esprit beta maman na ye. Maman na ye basala ye maquillage. Maman na zela pardon na okima na bunga maman zela mama Congo aloba. Na bunga mama. Oyebi ke tangu ba ebimisa maman na ye po aya kosala émission engaki po aya opesa mpifo. Maman na ba makambo kitoko bato bamona ke Karine boy. Et kosala ke Saint-Esprit beta mama wana mama na bando bimisa ba vérité du jamais vu. Oya koki koloba te. Et loko moke banda obima donc siko moyeba kata siko émission te po ezaka en direct. Bakoko kata lisusu te mama na bandi ko beta nda abando beta nda abando kezwa bana na morgue ndenga bando yiba mibala batu ndenga tungisa mabala batu ndenga bota bana tata ndenga kenda koluka mboli na soki cagnotte na sa mai ebima bongo wow. Vous comprenez? Et ça maloba dans les provinces quoi. Et puis maintenant voilà maman nanga koleksa maman na pas ba makam kalongola 17e
na yango kolekisa mama na ye ato babi témoignage yango ato babi ke mutu yango abongoli motema na yango kolekisa mama ne na télévision devant bato ebele po mama lobake alongola 17e mais wana eza ndokiti awaya kokolongwa 17e c'est que mama ngo azolongola ngo na molimo nini so eza koteka ba embryon te vous comprendre bandeko nanga aye kolekise deuxième tour na Paris awawa po ba modifier ba bongisa mais esimba pete betaka poto et simba kaka te donc maman na so asali sorti maman na pas a parmi ba maman o ba lié ba mbongo ya bamba na membre wana parce que yem takenda ko jwa bango ba prière donc c'est dire que bato tout baza ba depth ya mwana na ye ba le kaka prière pa maman wana donc eloko bango ba ka prière ezalinde sous envoûtement mututu aleka na nzela ya mwana mwasi wana carrière ekufa makambo ebeba ba maman ana fo ba banzambe merci po ba milimo nzamba rattrapa bango ba okuka ko tenir bon mona te que maman Sylvie moda bima bien te aka koloba mena ko banga Karine so ko landeli koloba maman Sylvie azana no sous donc na bima penza bien te abima mais oui sous l'emprise asigna pas alobaka moko maman boyoka mawate ndenge nini boyoka mawatende nini so bino bozaki bana mama Sylvie moda te atongaka ngana na ba mission ona bwakela ba éloge magaza ofinga nga na bwakela ba éloge na bi mais courage que malgré muta tongaka azosala ba effort boy comment on écoute toujours ta mbongo na yo o aider ta bandeko baza ndenge moko na yo mais ozo aider muto azana de makolo oyebi ndenga finga mama o mais so bazong se di binota o biso to ataka eza mukie o biso to ataka eza mukie modèle cagnotte sokola mama Sylvie mode moi travailla pour na ye siko batulelo oyo na comprendre te batu bakomi bo simba mwana te bo simba mwa boyebi bana oyo cagnotte a blessa. Mais la danoise aza likolo abetela bibliothèque bane bakota miniature alobela ibangoji mama Congo nalobaki ayebisa bino te donc makambo la Chine bande konanga omoni bato bayaka na ba awa pour ton bien tu sais quand tu fais ton live batwana na obite koyo kelanga ondimelanga quand tu fais ton live batwana bazwana ba drapeau na bango pour la visibilité na yo na crédibilité na yo kolinga ba drapeau wana te okokoza no neutre okoza no neutre otika mututu à s'exprimer mais kolinga ba drapeau na ba live no ça détruit tout en passage okozanga baza yo kap tata wa baza dans un premier temps ba pesio visibilité ba ekotondo la on dirait ba bato invisible ou balakso ke soko oyepa na biso o bando talama mais une fois ko koti na kati 1 mois 2 mois 3 mois au kiti pour batu bakimi basilis batu bakimo basilisa batu soko comprendre bango te ba mama o babima na kati ngana zana bango nyoso omoni ngana dossier nanga maman moko handicapé maman Sylvie Zaki la seule handicapée na kati wana te il y avait une autre maman qui était handicapée aussi qui donnait son argent na zana batu wana nyoso omoni tango la Chine na ba okansake soki ndeko mutu na bango wana koki kosala plainte alonga biso akolonga te po mundele akokodi bate ke yo o exploiter handicapé o liambongo na ye na ba dossier na ye tout wana bango nde bayeba te na olo bango pour eza déjà en place mama Congo ba stratégie nyonso te mama Congo la danoise ata na lobi aza na esika ko coincer nga te moni mundele je m'en fous la danoise je m'en fous na bato mawa naza au moins na 5 handicapés o ya lia bambongo na bango o batie ba témoignage na bango pananga naza na bango donc on a ngana loba bongo ke bato nyonso tout boa ko défendre ye pour nga boa lokola ba démon en face il faut délivrer les gens yaza lokola ba pasteur o bakanga bato na église baliaka ba bonza bato yesu ko en mal yesu ko en pire botala bande kolanga bobi mukola libala mama Sylvie mode oyebi eleka pa tante na ye Ariane tante wana kamwa ba mama mibimba
agangelaka bango tala so bomoni sika agangela bamama na boyoka mawa tuna mama Sylvie nga banda ogangela ete mama Sylvie aza wana agangela tante na ye akomprendre ata lobi me bamama oyo mbongo na bino mpe mutu mobali azogangela bango yo zwa njungo yo mebako ya bozosala boye mpo na nini agangelaka bango ta bino omoni stratégie na ye alingaka bima victime ndenge azolinga asala sikoyo elle n'est pas victime azaka victime te mama ana oyo soki toya kosoutenir ye te aingo piqué crise modele bafinga mama oyo bazwa nzoto ya motu mosusu babimisi batie elongi na ye eloko esalaka ye ke soki moto ase révolte mwa moso ozwa bomengo te meme baomonake o azotala mwa mobali oyo Jimmy Belao boyebi nde bakutana Jimmy Belao tata awa na explike yo explike mama bomoni mwa ya mwasi oyo azalaka soki akabwe na mobali aye kofinga mpo aza na tribu na ye me ye mo mutu alingaka mibali wana bazala victime na ye bomoni batravaux oyo asali na ndako wana mwa mokie mbongo ya Jimmy Belao il était aussi sous l'envoûtement akenda kobeta matolo pa Jimmy Belao na logique Jimmy Belao koko obima na ye te mpo abima na mwa Mirajabu camarade ya Jimmy Belao abima na héritier abeta pe matolo pa Jimmy Belao akenda abeta matolo na mwana na ye mwana oyo azolobake bato baotia na danger akendaka ba rendez-vous mibali na mwana bakoma na hotel epa Jimmy Belao abeti matolo Jimmy Belao apesi ye mbongo ekomi era okende Jimmy Belao alingi okende ye alobi te ye moyen akende ozala na réception na hotel na réception eza te mpo bato bakanelaka ye moyen boyeboye te Jimmy atike na chambre na ye abi ok comme aza ozela mama na ye abi bon comme ozela mama na yo zela awa so mama na ye bendaka a porte boyebi ka ba chambre porte hotel so bendi e bloqué mutu akoya ana carte na ye Jimmy abima na ye ayebi kake ye sa beta matolo esa pesaki ye mbongo akokende azonga na 23h akuta mutu atandama na mbetu na soutien na kilote akenda te yo za mwana mobali yo za mwana mobali okuti obimaki okuzongi okuti mwana mwasi moko amitandami na mbetu na yo na teni ya bongo comme mobali nyonso abeti magoda na tongo yango bomona asala video afilme Jimmy Belao abandi ko publier po ye nyonso tout faut publier abandi ko publier Jimmy Belao mbala moko abandi ko laksa Jimmy Belao ke bapesi nga entrepôt moko bato msu na mona baoloba ke entrepôt eza na cheminée te ba kizengi eza entrepôt ba cheminée wana ezali muta kokosala bureau muta kokosala boîte de nuit eza sika ba kokosala ndaku te po sala ndaku ça demande beaucoup d'argent beaucoup de travaux mbongo wana Jimmy il était sous l'emprise ya envoûtement tanga lamuki a comprendre te ke yem tabimisa bambongo ke yem tasala bwe na ndenga bandi kofingama Nandenga abandi kofingama parce que quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte que c'est pas ça. Tanga boy na ye, babandi ofinga ye na réseaux sociaux. Na batu na ye na ye moko. Vous voyez comment cette fille se comporte. Mais batu amona kaka ye bien. Siko ibino bozana bande kwa mibali. Qui va accepter que mobali nyonso to ale kanantela wana afingama si c'est pas la sorcellerie. Baza bien organisé la Chine wala bokondi mate. Ce que ça bénédiction ekenda bongo te. Bénédiction faire souffrir batute. Ba mama mi bimba o ba kangami na la Chine wana vous pouvez pas comprendre que moi na moko boye ya 1980 a finga kaba mama bongo. Yango na biso ke makambo ya moi so ezaka spirituel. Il faut qu'on bête à la spiritualité. Oh, ben oui. Sans spiritualité, on bête à être. Ndeti tana minute à envoûter batou combien. Aye na histoire ya mwana na ye, balinga basa la mwana mabe, batou bakomi kooka mawa. Tala nombre batou o ya envoûté. Yé mutabandi makambu. En plus, bazo kosa. Yé mutabandi makambu. Mais azo neti na minto ba ngba lati mama kongo sko esprit mabe bato ba ina mama kongo azo attaquer mwana mais esimbi te naza na video moko te o na lobela mwana na ye naza na video moko te o na ataka mwana ye siko comment nga bazo publier nga ke naza dangereuse pour na mwana wana
nalingi nakita na ngai parce que yo lobi pe mingi te kala silisi merci beaucoup bandeko naolanda bio na se merci tata wa mpona moment oyo la danoise gros bisous Bisous, ma belle. Loba maman. bonsoir bino nyonso bonsoir mama Sylvie bonsoir mama Anna bonsoir na bino nyonso ba mama Bonsoir. malgré no Bonsoir. kaka mama Anna namoni mpe mama Sylvie tellement toleka na bango ba moko nde ka tolobaka toleka na bango ba moko biso nyonso tozala wana nde yango nayobi ke wi na mata omoni ntango nga nalobaka bato mingi bandimela nga te ke wi nga mpe nauta kuna na kati ya bana membre mama Sylvie azala toleka na ye wana bamama Ana bamama autorité bato ebele oyo toleka na bango na kati ya ekipe ya bato tobandeli kosoutenir mwana mwasi oyo alliance ya pepe ekoma osala na pasi toyebi ke binde toza boye biso nyonso tosoutena voir bamusicien tosoutenaka bamusicien tosoutenaka bato ya réseaux sociaux soki esimbi esimbi mais soki esimbi te osala nini okei na yo na ndenge ya normal mais kozala te ke wi soki esimbi te moto aye avandi abandi kofinga yo abandi kotia libota na yo ezalaka bongo te biso nyonso tokoma mpe osala mosala yango so omoni ke wi fani moko azalaki pembeni na yo bandeki kolingo makasi mais omoni ke wi abendani na yo oluka te ke wi otia ye na tableau bando kofinga ye ofinga mobali ne ofinga bana na ye ke mpo kaka ke wi atiki yo jamais